Papa, on a Rolanda sans karaté. Na Rolanda, c'est un idiot, c'est un con. Et Azam Mouto, Rolanda, c'est qui les lots qui a joué terre au Loba. D'ailleurs, il y a une maison mère kuna. D'abord, il y a Bengana, une maison mère Azara, tête en Arubuka Sala. Pour ça, la mobésie, il danger. Maison mère Bismarck, sans ouera. Moi, maison mère sans ouera. Les marquis. C'est-à-dire, ça, maison mère sans ouera. Pourquoi les bâtiments sont les marquis Bazalate? Oui, Bazalate. Est-ce que vous avez maison mère sans ouera? Toroyo Kaboyo Neti, et le Robi la boîte qui gametre l'Amboma qui a dit, c'était. Yagoyemba Papa Lutumba na sentiment nyosoe. Papa Lutumba lobaka e mokola kokufa na Congo bakaki ekobeta bakaki pe beta ki motu na ye basala ngo monima pona pardon ya Zakari bato ba lobela ngo na sena ste kiti Zacle o ba lobela ngo ma yo penza petit Zacle yo ndo simba idéologie Zakari baba kiti si viete via Zakari baba baswe aza patron aza na makamna ye aza danger ara Zakari baba baswe danger ana ko na ye amakambo aza mayele aza ba potentialité tout n'est pas na ye. Aujourd'hui, je reçois pour vous les petits Zacle. Zakari Mwamba, l'homme de Tumba, Yende Toso, la Yomba actualité Mboka. Yende Toyev Sabino, Maramboye, les Kalamboka, Nabiso. Merci à mon patron, mon boss, Patinke, ma depuis les États-Unis. Je vous salue, mon vieux Balobi, Kalamingite, développeur qui est dans l'Équateur, Mobimba. Bana mbandaka boze la développer zoya wana boko beta boko sepela États-Unis fungami pona ba équatorien nyonso grâce na bokasi ya Patinke le patron de tous les patrons sans plus tarder Mbote Petit Zacle. Ouais, Mbote na ba internaute nyonso bazolanda biso Mbote na ba yangai le vrai tout de Zakari Mwamba na bodu moko maman Aimé Kagrave la femme conteneur maman Aimé Kagrave na bodu bongo Clotilde de Bondo. Maman Clotilde de Bondo, Babi plafond de Rennes, pourquoi pas papa Guillaume Matondo, l'homme à portable, beaucoup la Gachuke Lomboto, et bah te belé pendant les vrais frères tous des Zakari Mwamba, bah soutenir dans Angaï, grâce Djonga de Paris, papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes, président de la société qui de Britann, monté maman Marinette Isabelle, bah ça vraiment tellement belé maman Bita, maman CG, association qui cita Bita, et au baza venait parpiller à travers le monde, bah soutenir Zakari Mwamba, et merci beaucoup, n'engagez au petit invité ngai na émission na yo pour que to lukako développer l'actualité aux a régner à la République du Congo plus précisément dans la ville provinciale Kinshasa. Très bien, merci Petit Zacle dans l'actualité aux Ningisa Kinshasa pour le moment. Venayo ou bien Venayo patron na yo Zakari Baba Baswe asengi pardon. Eza humiliation topé ezali na analyse na. Bon, moni babi l'humilité précède la gloire. Et tous les battus, tous les humains. Et battus, les lots, tam sous au monde et qui ici, Zakari Baba c'est le vieux à moi, mon homo, mon père spirituel, mon patron. Si je suis Zakari Mwamba, et c'est grâce à honorable Baba Wishi à Zakari, et c'est lui qui m'a encadré dans le monde du journalisme et dans qui est Ifasik, dans qui ça la, dans qui tangi la classe et les lots Nazao Nazali et battu pe bazo monde na betandorike na créé peu moi idéologie. Et na zongi sa tige ngasko na yenza mbala makolongule et tout tumba pe fanda na osenga pe na ba abonné awa ba kele pe rejeter coup d'œil kuna ba s'abonner na tumba TV officiel o ezabongo il y a les vôtres qui est Zakari Mwamba pardon honorable Zakari Mwamba sur ma bête et de Coliezer baza ba député national en fonction de Coliezer et ainsi que Daniel Safou baza et ba député oyo baza en fonction et Kerel, ils ont raté, mais nous rappelons que nous sommes tant que nous Zakari Baba tout le monde a raté. Mais quand Zakari réplique, nous sommes tellement Zakari. Mais tant qu'il y a réplique, quand nous sommes puni surtout et comme Zakari fingi, Zakari lobina mutu somolo, Zakari lobina mutu pakala. Mais il y a Zazo Bate, Zakari fouté que non, malamoga yena TV, à toi tes caméras, toi nini, abani ko finga mutu, toi abani ko lobela mutu mo quelconque. Sans qu'il y ait aucun mouton le bélier. Vous comprenez? Il y a ça bon ce que le bélier na gauche ka yo que pas ko zonta parce que koloba ya batuto ko insulte ya batuto ko finga ya batu batu ba yo ka ngoti. Mais tant Zakari Baba so réplique kande ko maka boy mais
vraiment Bokassi, il y a président de l'Assemblée provinciale, pasteur Godin Pouy, et le professeur Godin Pouy, il y a Bengaki, honorable Zakari Wabaswe, il y a Kosolana, il y a Kassayen, avec non, il y a Katala, Boutala, Batali, Bamakambu, Atali, qui n'est pas bon. Voilà, Eliezer, les lots Zakari Wabaswe a marqué l'histoire. Na presse en boka na biso même bato ba ignorer, il y a certains vont ignorer, mais ba que baba se wishi à Zakari et apporter peu implice na presse en boka na biso lelo pe et ko sala journal pe na lingala lelo pe ko sala émission moko pe ko so dédicacer batuni na fandi bona dédicacer Olivier Kipula Diata Bao mokonzi rona dollar machine mbongo na dédicacer ba Nikonza ou encore et toujours Nikonza ou eza Zakari baba se a créé lelo bomoni la kisa biso poto na simanda ko sali poto to ta na simanda ko be miso peve et ayeko ya et créer lingala facile 14 ans au lelo ezaki idéologie ezaki quand ndam nzemba pe sa vision pe sa provision et ya ko sala lingala facile ezaki journal eza proximité journal à proximité eza peine ya petit peuple ba ko français et bien c'est le botaban et belé ba journal mangale comment yele parce que Zakari Baba soit créé. Et voilà, ils ont marqué vraiment l'histoire. Et bien, des Goliaths, Balandika Lokolo, Zakari Wabaswe. Et ceux qui ont été dans politique, qui ont été une émission à la chaîne de Roger Lumbala, RLTV, et il y a Ketoko Miwapi, et tout, tellement ils sont à côté de l'opposition. Et ça, là, Bango Pépé, ça va gaz et l'Elopé. Bengani, Binabopé, c'est pas place, na Direct TV. Zakari a plus de loin, plus à Kenda qui est sous la marmonne musicale, il fallait autant mon ami tout cassé, il y a autant mon ami qui colo, il fallait balaxer, basina bana, humiliation. Zakari balobi a bangi prison parce que nenga zaki wana soka Kenda qui mbala moko prison ba mapé et puis aya osamba. Donc a bangi prison, ndesali ke a Kenda ko se présenter pas Godé pour ya senga ba pardon. Eza ko banga prison té, eza nango ke so ko banga prison té, eza ke non. Ah, mais vous avez une prison, vous avez battu. Vous avez battu. Les policiers, les liembons, l'État, vous avez prison. Vous avez battu. Vous avez prison, vous avez battu. Les prisons, ils ont fait fin du monde. Non, ils sont à côté de prison, Robima. Mais tant que Robima, et que tant qu'il n'y a pas de mort en anglais, le mandat était ici. Parce qu'il y a un cadre, il militaire parlementaire, il y a un député en fonction. Bon, on a une logique. Et salami. Mais ils ont dit non. Les lois, oui, tant que vous savez, bon, quand il y a un danger. Parce que pour Zakari Baba, je sais qu'il y a pardon, et tout devant est endamiqué, devant tout, Monique non, et du coup, c'est pardon, non, limité précède de la gloire. Tant que je suis pardon, comment dirais-je, tout Zakari Baba se bafoué par diminuer Zakari. Est-ce que pardon à Zakari est quoi affecter la facilité, diminuer la facilité, Zakari Mwamba au diminuer comment? Et rediminuer comment ceux qui viennent pardon il faut diminuer la facilité diminuer Zakari atika no osenga ba pardon te donc Eliezer vraiment a fini Zakari ndenga mabe les question qu'on finit même pas ils ont des Godin Pouy président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa nda bengaki abengi bango etaki amoni te au carré le zamabe tout ça na c'est tout ils ont mabete va présenter des esquisses devant ma petite naïe voilà les linges sales c'est là en famille voilà et c'est si les sili to changer chapitre lingolo batekeno ko senga pardon ya baba soumichi ya Zakari kende ko kitisa lingala facilité et ko kitisa biso to nini non comprendre mais ils ont temps ils ont senga gibongo et voilà mutu ni le parfait hein ndeto lobaka ni le parfait mais quand yemo Jean Jésus-Christ a lobi soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Comment nous allons devenir parfaits ou parfaits? C'est juste en suivant le chemin de Christ Jésus. Bon, ce que le lot baba soumichi a sengi pardon, ce n'est pas grave. Pour na pardon ya Zakari bato ba lobela on na c'est qui ti Zakle o ba lobela on ma yo penda petit Zakle yo ndo simba idéologie Zakari baba qui ti viete via Zakari baba swe aza patron aza na makamna ye aza danger ara Zakari baba so danger ana ko na ye amakambo aza mayele aza ba potentialité tout n'est pas na ye ata le loté lobby ba mutu ko loté kaka. Et au salaire au salaire. À quel souple à quel soumsika à quel na wenge alobi wenge sila ye mutu asala wenge oyoka ki ba réplique ya Sakara écoute. Papa on a na Rolanda Sankara te. Na Rolanda te c'est un idiot, c'est un con et aza mutu toko ko landa te c'est qui les loso qui azui terre loba d'ailleurs il na maison mais kuna d'abord we rabengana na maison mais razara te tanga obuka sala
pour ça lango baiser ba ba moni danger azo finga Zakari Basu Abia zala na wenge ta zala porte-parole privé ya Weranson. Soko toucher Weranson, no toucher ça. Il faut Werango lingete siko. Werango yé moko wera. A dégager. Abive chômage ndezo sala ye yango ko biloba lo. Papa Basu. Moni a chômeur pour un copité azaki député souté le mandat le cas qui et tout. Mais à sa patron entreprise na ilinga la facile ko tsaka ana chaîne de télévision na ye comprendre azana ba parler na ye na poto azana parler na Dubaï azana ba cop o ya seso asalaka muto ayibi ke eloko fo baba so ushi asalango a eloko fo Zakari asalango zo pa ba ko benga ba tiebe paquet na ye asali makambo a uto kende na ministre ya tourisme ba kendaki Madrid et tout pourquoi ministre du tourisme pourquoi a contacté qui Zakari Bababasu ayebi pourquoi il a contacté Zakari Bababasu bomoni ndenge makambo salami ndenge héritier qui ndaka presté et tout semaine oyo uté koleka kuna na Madrid ndenge lekaki parce que comme Madrid ya ngwana ndé boti ba problème ya ngwana ndé balare bimaki Zakari lié bato ba dénoncer abo ya lobi wa ko dénoncer té ye za cop na ye donc Zakari ba lobi ye ata bo bengi na cop ya ko ya comme ça cop ya neza ye or zaki comme mo ba benga ki ko benga mais ya lobi yende mokolo cop oh papa ministre ya tourisme Modero Timba Matondo a bengi boule za boye pesa ba stratégie veb nisi ba stratégie à mettre ba stratégie en place et que ki moi kanya ki bimi mais ce que yende muta pesa ba stratégie pour que lo kongo ça na réussite wana bomona ki yango. Vous comprenez? Et c'est que non ceux qui y a ngoke et ceux qui que non yeso bengi na cop a commissaire cop on non c'est ça que ba contacter qui est pas ministre et à tourisme. Vous comprenez? À contacter à passer ba stratégie. Comment est-ce que procéder pour faut ça la et voilà Azui héritier Watanabe accueillir prester et tout voilà il est bien c'est juste ça. Très bien, merci merci à maman Fatoumi Sengala patronne depuis les États-Unis balobi États-Unis mikolo yangonde pesa makambo merci maman Fatoumi Sengala balobi yende mutao sala bokasi o pour na biso to se déplacera to la rabino ba information kitoko merci beaucoup maman Fatoumi Sengala famille Mobimba na États-Unis. Merci à Chimène Biké, la patronne depuis quelque part. Je vous salue, maman na Moïse, Samuel, John, le patron, Balobi, maman na 3 garçons, Chimène Biké, Sami Badjoko, Mote Bispai Bozwami. Joyeux anniversaire à Chéni Baliabo. Moi na Dubaï à Tongo, Joyeux anniversaire à toi, Balobi. Le lot toko fêté, toko liak 5 tabana kwa nga 500 et rozaki toko makasi petit zakre. Tomoni to lali jour mo to la muki ba wenge 4 administrateurs ba kutani o esalema naonte ba na ba projet miso na yo yoza mutu oza mélomane oza mutu oyo a savourer musique ya wenge comment na 4 administrateurs wana ba kutani elobela kioni. Ouais, c'est le moins bien. Et c'est le moins bien parce que moni les lots ce que j'ai été parmi bango 4 ans to jibeto wera moko za la isuite en vie et tam sous les caniso nani les caniso mona mboka Amadou Djabir alingaki tam sous pe ko sala yango te mais tellement bango tout baza en vie et c'est le moins bien biso tout yebi wenge tam sous bana msu ya lelo ya 20 ans 25 ans msu wa yebité et bayebika kino jibe azara na wenge na EBCBG ou azara na wenge maison mère na ye même si bayebite ki bana msu bayebite ki bazalaka ensemble et vraiment ko sangana na zape ko laksa force ya musique na biso ko laksa pe Congo ezala bomoko lelo to wana mokonza mboko azara ko diriger biso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président du second affinement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo ndenga na benga ka ndenga na surnommé et aza muto alingi unité alingi to zala bomoko pour que to tombola Congo. Na division tende to tombola Congo na bokabwanité na querellité na koinanate na kofinga na tende Congo et rokeliboso tout le monde toza na posa lelo Congo émergence à Congo to mona vie sociale et tout et kosala mandenge nini ceux qui toza séparés photo ça na bomoko pour que makamto kene bien kosangana na bango et zelo mo ya bien ya bomona 4 administrateurs bomona ki wana Fondé Masela Ale Makaba internet Jibem Piana papa chéri na Weranson le roi de la forêt. Et ça qui est le moment bien, Sangani pour un projet après 26 ans, plus ou moins 26 ans, il y a disparition en fait il y a Rokabo na bango et ça qui Sangani di susu pour na kozongisa moi elengi wana bilengo ya wengi wana à l'époque toyoka batutu kalu toyoka ba Robert Kokota et toyoka ba banani tout et bazongisi yango et ça bien
déjà ça déjà single moko déjà il y a 4 études ou déjà on a enregistré on a Cap Vert qui hier Amadou Djabir pour sa producteur na bango et sika ba enregistré on a il y a producteur où a produira ingénieur plutôt de son où a Sayala Marambia il y a Michael Jackson OK il y a des moutous vraiment ça c'est la bango kuna ouvert pour na Cap Vert pour que ba kende ko enregistrer single na bango pe ba concert ezali et ba concert ezali entre autres déjà c'est le 30 juin et ba ko livrer concert moko na stade des Martyrs et déjà makambuza bien to le bilan stade Martyrs est-ce que na miso na ndongo mona siko ba fali ba ye ba héritier ba ye est-ce que ba vie wana ma ba za na capacité à tourner ce stade Martyrs parce que ba meloman bana ba 25 ans 22 ans ba yebi vraiment histoire wa wenge bien te est-ce que yo vraiment petit Zach nengo mona la miso ngo stade wana etonda ouais moni batumsu ba roya na cadre nostalgie au mona wera na JB sous le même podium et comme on a bon nga déjà na mona wera na JB même podium c'était Zaki na à l'époque Zaki na stade de Martyrs kaka ezalaka lomo ya PPRD congrès mo ya PPRD congrès mo ya PPRD et ça qui ba benga ki bango et tout muta beti na ndenge na mais gouverneur à l'époque c'était André Kimbuta yango a sengaki Evariste Bouchab wana Zaki CG si je ne me trompe pas CG ya secrétaire général il y a PPRD et a sengaki bango asenga ba yemba ta mo eloko na cadre na nini ndenge ba sepelisa et bato bazalaki wana ba yemba pe podium moko magiza kaka moi nini moko mutu na mutu yembi et voilà mais bazaki même podium na francophonie pe bazala mais bakutana ka maté podium moko mutu yembi na tana mais au pena wana zaki no ba mataki bazaki même podium après ça va ko prester ya prester nde ba senga ba na podium moko et tout et c'est le moment ya bien et ba bi on traite autre merci côté mususu so zaki tamsu na wera yemoko alors qui a lancé tam sous message qui a bêté dans le stade de Martyrs wana a ta sali publicité 2 mois ça donné autour d'atteindre Tony Sango à l'époque même à ta JB même à ta Kofi Olomide et aux passe mais ceux qui basent ensemble wana Kofi Olomide pas autour de ce stade là nanté les lois au sala autour de Sango il faut qu'on se le dise les lois Kofi Olomide autour de ce stade papa kala eza les lotés kala eza les lotés on a bien entre autres mecs on a balobi Kofi Olomide aza na ba génération nyonso ya kotaka donc pour atteindre ce stade wana eza facile non eza facile surtout lelo eza facilité atteindre ce stade wana facilité il faut le moment neti ba jibe ba wera bongo muto otala kaki fona ke na tala jibe na wera na podium moko il faut za bango 4 wana peut-être et ko sala pe mois plein et ko sala mois plein petit Zach omoni na misu na ndongo tela pourquoi pas projet wana ba intéresser Ferrego là Ferrego la participation na yé quoi emporter en plus yo état que mélomane beaucoup qui mbala on a Ferrego là sans compter auto na taba Rico ko Bulambemba auto na taba ba Chicha Belez moi taya vous Marie Paul pourquoi pas auto na taba nani banani kutu bangonde bazaki batu bangi na wenge ba yemba na ba disque ba tutu etikala lelo pourquoi pas retourner route bango que tout na directement Ferrego là oui il était na zaki na wenge mais zaki wenge déjà ko kende na suka ya ko kabwana mais publicité à Ferrego là pe ko impacter quand même na projet wana oui il y a pas ça na projet na pas ça qui na ba master na ba ses collègues na wenge musika maison mère entre autres ba Bengse ba Bill Clinton ba Selo Scram ba Mabialo ba Emiliano Alias et ba Bengse moi ba ope ba yemba na bango album na Dynasty et Bimi déjà Bimi déjà volume 1 à mon dia volume nani ce qui volume ce qui rumba nini wana Bimi déjà et voilà OK les on nini et puis au moni et que bien Dynasty à faire voilà to on sou bien OK to on peut sou bien et de trouver ba ce qui ça bien ou mabe to juger ba moto que non ça bien te simbi te to zonga na wenge bato oyo pona yo Zakari bato o fallait ba associé na projet wana kwa oza banani bato pona ko bazate ba associé ba kota bango na projet wana à part 4 administrateurs wana fallait ba baxer quelques membres à wenge o bazala kala o ba yemba pe na ba disque ndenge na utako lo ba pe faire rigola fallait ba benga e pona yo ko proposer banani ba benga bango na ko proposer Rico ko Bulambemba OK ouais Rico ko Bulambemba participe na wenge 4x4 et pas yemba na mlolo na Marie-Paul moi il faut pas contacter payer et aussi le mois bien c'est le côté que pour oui pour na jibe na oui non
c'est-à-dire tant que balobi basangisi wenge 4x4 il faut vraiment tozonga pene na 4x4 ya suksi pena que non bango tout faut bazala ba participer ba tia peu moi coup de pouce na projet on ça la fait bien so pe bango pe ba bengi bango mona que non force kozala ndenge mususu que non ba tu pe ba ndimi pe ya koto ya elle Paris ya Marie-Paul au mona pe non ba ozala pe intéressé ba kotango pe sous maboko ponini moko ya bango pe azana kati koto pe rikoko bulambemba il y a moi quelque peu ba yoka pe album mulanga malasi ba ozia pe banini pe ba kota ba tia pe moi ba s'impliquer pe na kata projet ngo ezalo moi bien ba Adolphe Dominguez tata ba ingénieur c'est le bout ba nani ba fande ba zalaki kutu déjà bagé ba zalaki or makambu ya 4 administrateurs wana mais bango ba zalaki na sima ya ba photo wana parce que bango ezali no makambu ya 4 administrateurs wana après bango pe ba ya ko participer ngana on senga vraiment et na Amadou Djabiro za producteur ya projet ngo et ba contacter pe ba Rikoko Bulambemba ba contacter pe ba Marie-Paul et ça elo moi bien za la ka teke ouera jibe kaka et batali ba fan de batali be Emilia et tout ba ingénieur c'est debout non batala pe ba o mususu ba batali pe ba reton vena ba zala pe na ba wenge so pas na yo ça la pe lo moi bien tozonga sko na dynastie générique ya Bill Clinton na sele yo o mona diwana ekende nene yo oza armoko yo ka musique ya Bill Clinton makut aye bozala zala déjà na yebi selo yo vraiment est-ce que générique wana vraiment ko bin sabana ki ndenge zaka na baki bizapi ouais to zelango hein bazaki déterminer ngana participer ki les jours bazo sala ba témoin na studio to ala ki faire Egola c'est le scam yemoko Bill Clinton babindombe nazoki pena temps dans abena kata studio ton bazo coller si bazo kota ba instrument japonais ki to betaki et na ndenge ba sala ba témoin vraiment ezelo homo ezakafu ezelo homo bato ba revivre ce que maison mère Bismarck sans wera moi ben maison mère ce que sans wera les marquis c'est-à-dire ça wa maison mère sans wera pour les bato musu na les marquis bazalaki oui bazalaki bazalaki bani mais est-ce que ça quoi maison mère balongolika wera sans wera toyoka boyoka neti eloko bila boaki gametre lwambo maki adi ngana mi c'était yako yemba papa lutumba na sentiment nyoso papa lutumba lobaka mokola ko kufa na Congo bakaki ekobeta bakaki pe betaki motu na ye basala ngo monima ekomi na dynastie ya bila zongisi papa lutumba na animation iofela mama mwana ya liboso ye wana koma na ye le padre oya mibale Bill Clinton akoma monseigneur Dangwe oya misatu JDT akoma le roi Maki oya mine kakola koma papa social ça dit eza kindoke eza wana baboka na chiluba baboka na kikongo baposa na koboka na kizulu toke cholilo lilo ebe chuku non eloko wana tozela vraiment wana pesika elengi po yo kasko pesa kelenga pesi biso elengi eloko yo tozela vraiment eza eloko moko bien peut-être que Fally Ipupa Teliba le 29 octobre le 29 octobre dans stade Martyr au moni ondeli ouais Fally Ipupa na ba succès autour za nango na ba pété autour za nango ba na ba o za nango ko beta stade Martyr wana po congolais obiga ne biso to ndima maraté mabe ya biso mabe biso ba congolais to mindima maraté to mindima maraté ndenge Judith Mwipata to sola na ye ayebisanga motema bata Serge Mbo ayebisanga mais pourquoi biso ba congolais to ndima maraté ça dit pour Fally Ipupa za la danger il faut habiter à stade de Martyr parce que dans le stade Alibanda stade Alibanda on a tondi sakaeza yango te mais faut que stade de Martyr pour bandima ndima yesa ya faut bandima keno atondi sa stade de Martyr habiter stade de Martyr nde ba komisa ye na niveau na yango Fally Ipupa agiser bon biwe à lancer date né officielle il y a qui à affronter stade de Martyr on a le 29 octobre et beaucoup de monde au Salama ils ont la stratégie mo pe zape wana ils ont la carte wana comment est-ce qu'on peut voir et stratégie ni autoro mécanisme en place pour que récite il y a concert wana ils ont vraiment au point quoi Hiroshima héritier Watanabe pe Ateliba mais il y a peut-être date à l'objet bientôt stade Martyr après concert na Afrique na lobaki a préparer ce stade Martyr Watanabe Gogan ouais ils appellent ma bête toto ya tembe ko ça nous les ma bête et ils ont ma bête puis sur la logique à affronter stade Martyr et aux appels ma bête aux accords stratégie et makambo comment est-ce que pour à l'UKP atteindre des niveaux parce qu'il y a bête stade Martyr à l'époque dans la maison mère
les lopes ko yemo ko peso pa linia à Foutango il y a pas mal. Vous appelez au moins bien. Et voilà, tu en as posé un mot, stade on a pesé tout le monde a pris une capacité à moko na moko quoi. Bolongo na orchestre bozala ki bobeta ba stade, bokomiso ya bino moko bo sala pe ba succès. Bobeta pe ba stade de Martin de bandi mabino ndenge Kongola monique sur bobeta stade de Martin autour de discipline de bandimi. Voilà. En faire passeport diplomatique, ba mission sou bazuité, ba pesika Koffi Olomide, ba to ba lobby, fallait ba pesa ba mission sou bana wenge et ben là moi discussion. Yo état que Zach vraiment au yamba qui ont des ouais on les a membres chef de l'état Fachi Beton et à Monique non à la culture parce que bah monsieur bah se plaindra trop ça dit biso ba ko d'abord atala biso te piraterie epai makambo epai toujours vivre quand na faut perso ba ni ma belé tous à soutenir te na gouvernement ndenge tout monde ba mboka mususu et tout mais chef de l'état jugé bon y a ko nommer ba ambassadeur et ya culture oh bah qu'on vendre culture on a bûché côté na ba coin surtout il y a monde et yango a Jacques bon il y a coupé ça Gims na Daju oh bah ça paye bana mboka papa na bango parce qui musicien et ça la rappelle musicien la vivre la musique vient na biso et Juna Janana et le la tali pas honorer pe bana wana et ça na batu susu olo ba petit ça clair na batu susu bazo juger passeport diplomatique à Gims vraiment fallait pas. Parce que bah dire naie balobi il est vraiment représentera vraiment Congo te na ba émission naie au moins na Congo alobela ngo vraiment na ndenge moko ya soir bana Congo et puis ce qui Daju c'est bon parce que Daju tout le monde na kendara ba Goma à sali ba don bon Gims vraiment ba bana Congo ba douter na ba fallait pas ba pesa fallait pas comment ton chef de l'état Zundingi ça au pesa ça dit yo ba ke ba to ba l'équipe bureau tous les autres travailler na présidence. Non. Pourquoi tant que chef de l'État n'a pas ça? A Pessi parce qu'il y a pourquoi Pessi? Comprendre? Il y a pourquoi Pessi Gims, a Pessi Daju, et puis pourquoi Pessi Koffi Olomide. Et c'était samedi, Nazaki a la conférence de presse à Koffi Olomide, à ça qui présentation officielle. Il y a projet, comment est-ce que il y a activité quoi. Il y a une activité qui est ambassadeur de la culture. Et voilà, tout ça qui wana Koffi Olomide a expliqué qui a l'Académie de Beaux-Arts. Académie de Beaux-Arts, tout ça qui wana Limbola qui est clairement pe na tout na qui ba question, na pe na tout na qui question, il y a que non Beaux-Arts 3 ou Beaux-Arts bateau Beaux-Arts 3 ambassadeurs ou ba nommé Bino mais depuis déjà c'est depuis ba nommé qui Bino est-ce que aussi beaucoup tanina na Daju na Gims c'est pour que Koluka mettre moi stratégie moko en place pour que Koluka commente sur vendre oui on a lancé un message directement que parce que y a en Belgique je ne sais pas en Belgique pour na okende ceux qui ça qui ba rozala ba ya pe et rozala pe le moins bien ko faire bengi bango ba ya ba fanda ba lo ba commenter ce que ba ko procéder pour que culture na biso et kota na ba fin faut tout presque na monde parce que chef d'état tanga zuningi ça ya ko nommer bango et ça les panango baté Koffi Olomide il mérite ya ko zala le ambassadeur il y a culture quoi ils ont mérité vraiment Sankara de Koutaboya qui mérite à Koffi Olomide à lobby papa moko il est con il papa laisse tomber Sankara n'est pas encore Sankara non laisse tomber tata songa la fandi bla boy ngai boy na no bete solu ya muto zotanga kombo c'est quand ça comédien c'est un monsieur je ne sais pas comédien c'est un monsieur comédien azandenge mo na ba sobe na ba vidéo loin et ça la comédie na voilà ça comédie na vous tira ça comédie na il a mambutu mususu ya sérieux to so mama sérieux ba te belé ba partout à travers le monde ba zo landa pena no Zakari Mwamba a so mama sérieux siko ba ko tsa mama ya comédie et kota ça même pas na sens faut pas citer ba kombo ba mususu autobeta masoleza ya logique ya sérieux to kanga ba mususu ça même pas na nini ozalaki na conférence de presse à Koffi Olomide nini vraiment okangaki ya motu ya Koffi Olomide apesa ki message na peuple ou bien na miso na ndongo yokai conférence de presse wana eloko nini ya sika Koffi alingi a changer ou bien a modifier la musique ya Congo ou bien a apporter d'abord premièrement a été ko découvrir na Belgique wana na ni na musée ba tia tozana plus de 8000 instruments ya biso l'instrument ya biso
eza na mini kuna yango siko projet zali ça fait démarche eza ki ya streamer ya biso ya RDC eza kuna plus de 8000 c'est-à-dire yango siko azo mettre ba stratégie tout en place pour que akende à récupérer parce que tant on a que non bango ba musicien ba comme ko ya ko landela ba biloko na bango et vous appelez le mot bien et ça la paix malgré ça ils a pas ils le mot facilité mais avec le temps tant sous temps et vous allez peine bon mona que ça le mot bien et à part cela 5 pe na bande ko na ye ba artiste musicien congolais ou pas na likanisi ya ko pesa na ye Azaona porte des grandes Koffi Olomide conflictuel, Koffi Olomide taquiner, Koffi Olomide est-ce que toujours comme ça. On doit croire na ba musicien congolais ba ko emporter mais na Koffi Olomide. Oya Monique. Eza bien. Apparemment Koffi Olomide ba musicien et ba kene maman bien te. Eza promuté moni eza promuté parce que eza tacho ba pesier. OK. Ça déjà tacho ba pesier et na mokonzi mboka. Oya kolinga koya ko accompagner ye eza mabete soko kanisi ka keno Koffi azaboye Koffi boye moment te to se stationner kaka to zala kaka rond point comprendre yaka na idée accord oyebi ke yemba nommé comme ambassadeur de la culture bazami ça tout yaka na idée apporter pas na yete ate pas Gims ate pas Dadju obengi après Dadju pe tangu suna Gims ba kozwa idée wana tango okuta ensemble na Koffi Olomide no collègue, chers collègues, ambassadeurs, tu as la stratégie to qui et où tu as qui n'angam ya ouais rançon tu n'angam ya jibin puis na tu n'angam ya waze quoi tu n'angam ya karma pe ezabo ils ma bête ce que ça que yo moni ko approcher Koffi te bazami ça tout ata Dadju za on ata Gims za na bo apporter peu moins plus na nini ça appelle au moins bien na makambo nyonso oyo ezoleka Koffi Olomide message nini ko pesa na ba musiciens congolais en général. Un message là que non ça na bango tout bossa la confiance malgré surtout on liga to mindima yango biso to mindima maratene na lobaki congolais ndima mninga ne congolais te mais Koffi Olomide za na tâche munene oyo vraiment eza eloko moko ya mokete oyo moka lobi na sala ngona nte na yebi na nte na ko banda mais à travers ba stratégie tona batu mususu ba collègues mususu musiciens au peut ba ko ya ko apporter ba ko ya ko pesa ke no to ke nango boye fausse to sala ngo boye. Vous appelez au moins bien Azawana Azanae Aza Koffi et Asengi Moutounion surtout où à Monique vous avez l'amabilité à quoi approcher pour nous sa stratégie Koffi Olomide là voilà c'est un c'est tout et vous avez la confiance vous allez avoir pour que toute la culture na biso vraiment tout vendre makasi davantage. Très bien, merci à Zach le comme de Akoshité pour na yo na ba musiciens congolais en général nani vraiment mon numéro 1. Et ça, moi, question de curiosité vite fait. Génération Nyonso, ou un musicien de tous les temps pour le moment. Nous avons vraiment représenté mon cannabis numéro 1. Dans Libanda. Au côté, il y en a 2. Fali Poupa. Ok. Fali Poupa. Inosbi. Fali Poupa. Héritier Watanabe. Voilà. Pourquoi pas Inosbi? Est-ce qu'il y aura Immortel 6? Immortel 6, album il y a une noce. Ah, le coup de ma bête vraiment le coup de ma bête depuis Bima na okaka mais ko zo pena ta ko fan de la pena ko yokango le coup de ma bête bon tant que bisamo ba type na yo santara pena ke no izo beta mais album on pena éviter banze munini za combien de titres na éviter combien de chansons sali combien de ni na yembi nini et tout na ébi informatique. Na yo qui ont pénalité comité na les côtés pénalité comité mortel et comme le yo qui ata morceau moko ya mortel enfin na yo qui pénalité ko fan de la bena ko yo kati na yo kiti na musique ya RDC Inosbi pas na yo représentera azara na place ni za mono ya na mamna ya ba fro ya ko sauter ya makamna ya mo biloko na yo wana ça fait pas mal les musique au bana miki bana na biso ba prince Mbui mwamba ba Robina ba Kilian Mbayi mwana ya Grace Jonga de Paris et ça musique à bana biso bazobina musique à bana biso voilà ba RGRL Diambu Kitoko mwana ba mama juste à ma vie là et voilà. Merci beaucoup Zachary Mwamba, l'homme de Tumba. Merci Nandenge au sepeli ko ya na émission na biso na chaîne na biso Congo MCTV. Lilo bana ya suka po toka bwana to pe bambote no. Merci beaucoup na le basuka po toka bwana ezaka kino Congo to zara bomoko. OK. To za bomoko to tika ba kerel to tika ba
dispute oyo eta mosusu ekopusa biso mosika te et toluka mpe kondima ntango omoni moninga osala eloko ya malamu ndima mpo yo mpe lobi bandima yo soki yo boyi kondima ya moninga yo mpe ntango ekóma na tour na yo bato mpe bakondima yo te yango fo tondima maka toyebaki moninga asala eloko ya bien moninga aprengi eloko ya bien ekozala eloko moko ya bien makasi et vraiment merci na bato tout merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta Levon Beren, président de l'association qui cite des Britanniques, Pierre Fatih Betomo Kwantombolo, Pierre Petit Denguez, notamment Batamama Marinette Isabelle, merci beaucoup. Et na Doudou Yayour, DG à Maya Service, et vraiment à Zawana, et Zabongo na aéroport à Maya na Congo Brazzaville, Maya Service, et Zawana pour na fret, pour na location à jet privé, voiture VIP et tout. Et merci à maman Judith, maman Judith Mouipata. Motema batu ya Serge Mbo na 001 JDT Yoyebi. Merci na maman juste à ma vie là, la maman de Ergirel. Merci na grâce du jour de Paris. Merci la vrai tout de Zakari Mwamba, grand frère propre Olivier Kipoula Dia Tabaou, Mokonza Rona Dollar, machine à Mbongo Yoyebi, moninga batu ya Nikonzao. Balobi babandaka koloba bakoma kobanga Nikonzao. Encore et toujours merci na maman Emeka Grave femme conteneur. Merci na maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes. Merci na papa Guillaume Matondo, motema batu maman Anina Bamona. L'homme à portable, merci na beaucoup la Kachuke Lomboto, merci na ingénieur fiscal à la Kala Wetu, Motema Tomana, merci na ingénieur Guilain Moukassa Abaguilain, Balobi DG à Sifen, les jeunes entrepreneurs, pourquoi pas Ada Koubissé, les jeunes de Dallas, merci na Batoutou, président Alain Moutaga, vous êtes tellement ébélé, et les vrais tout des arrêts Mbadaro qui me parle un garçon Schengen, Freddy Wale le Morata, Yoyebi, Dani Mavungu, Aigle, Yoyebi na 4 agressions, pourquoi pas. Marlène la Congolaise, balobi vrai chéri na 001, Marlène la Congolaise quand on est au solo là. Merci mesdames et messieurs, nous sommes juste à la fin de cette émission. Soki bolandi bisoti na sukadi, merci à Rodrigue Ilema, Yimtazala Inasima caméra, mon docteur Rifati Ilema, je vous salue. Ordon Likoku, l'artiste complet. Olingi ozwa sac à main, batiamwa liputa. Moi, Ketch, moi, Liputa, moi, Lipapa, moi, boucle d'oreille, contactez Bisso, Ordon Likoko, l'artiste complet, mon sponsor officiel, Enisport, Balobi, Baji Avarez, des Awana na Enisport, Benga Bisso, on doit bottine, on doit ballon, on doit nyonso, Oeza pour le sport, et pas à Enisport, mon sponsor officiel, Nganabino, Tokuta Limikolekoya, à la prochaine.